bandeko ya congolokolenews.com pe bandeko nyonso bolanda kabiso na lokole ya congo.com lelo maman Gidil aye na invité moko na émission na biso ya lelo ya solo na ko présenter bino ndeko oyo na yambi kombo na ye ezali Dosta Kimbanzia Lutula azali bongo journaliste na CCTV Canal Congo TV azali pe lisusu attaché de presse ya Gabriel Mokia na ye tokosola masolo nini yambo tokota na masolo oyo tozosolo langana lelo na ke kopesa mbote ndeko mopandisango Dosta Kimbanzia Lutula na peso mbote mama Bisengo concernant ngai na peso mbote merci. Merci mingi ya solo bo découvrir moto na yambi lelo kasi moto na yambi lelo aza mopandi sango lokolanga soki lelo ayena Kongo lokole pamba te aza na mitungisami tokoki koloba azali bongo poursuivi topé recherché na justice pe na ba agent lisusu ya ANR na kotuna ndeko pona nini bazoluka ye mais na yebi ete na émission na ye les valeurs rdciennes ndeko Dosta ayambaki Papa Chipaya. Papa Chitea, excusez-moi. Na émission na yana yambaki Papa Chitea. Papa Chitea a sombaki bongo lopango moko na bondal. Lopango wana Nasima honorable Francis Kalombo pe abimi lokola avocat ya famille wana nde alukinde ko Dosta pe basala lisusu émission mosusu kasi après émission wana pe avant émission sala kina Chitea nde ko Dosta kotaki déjà na ba problème sérieux yango nazo tuna motuna papa bazoluka yo pona nini na pesi d'abord on zambe merci parce que il a permis à ce que tokutana na mkola lelo et na pesi bino pe merci pour na courtoisie et surtout amour wana et à collaboration bondimi ko yambangai pour informer nos opinions nationales et internationales dans la situation oyo biso pa nsango ya République démocratique du Congo tous connaître problème nazo connaître na mukuse penza na koloba boye na zo sala musala comme d'habitude tozaki le 23 octobre ya ne oyo na mbaki concert moko ya Canal King na kombo ya Lili Maleka asala na journal ya Mubeti et a yeko proposer ngai kina acha na contact na monsieur Chitea o azali na ba problème sérieux azali d'ailleurs période dans la prison centrale à Makala même pour na même problème ceux qui doivent collaborer ensemble pour na sauver et na pesa ki accord na ngai et tout ça là tout au sala quelques jours après monsieur Chitea azaki libanda azaki na liberté. Et jour où il y a Bimaki a proposé que tout ça là une émission. Tout y a une émission là tout fallait collaborer na confrère mon canal qui n'a pas Rodrigue. Or les mêmes jours où il a qui proposé solliciter plutôt pour une émission là et ça qui pour na sala ya monga moko. To commis les jours J ndé bazo bisamba biki pour sala on a Rodrigue. N'invité ba contacter bazo qui. Jour et émission ndeko a komaki na ba sentiment moi je ne sais pas na benga complexe. N'invité so banga kinini akomi ko welela non ngana osala non singa bo tisa bo lokana eba musala na ngaba to balanda ngaba ebi na za rapesir na ngamo na moi mayele mukina zala nango na tikela kieta asala ki wa kwa sala émission de qualité diffusée donc tu as déjà l'émission le 25 de un certain le 24 plutôt un certain vendredi tu as diffusé le 27 mercredi lundi 27 na CCTV tout comme na CKTV tu es rédigé mercredi et mardi na mercredi na ba condition per malam émission terminée les gars qui impact avec succès comme d'habitude et na fait en semaine tu es kozwa na beaucoup tana confrère mususu aza attaché de presse à Francis Kalombo mais asala na canal qui na komba Claude Kibuka bengingai a intimidé Kingana pour dire que honorable Kalombo aza na kanda na makasi paso kwa siliki na tuna siliki pourquoi parce que ngana ebi était na ebi député na mona ki na TV na mona ki na mona kae mais na traitant na été ni interview na sala reportage monté na ye bon azolu grand pour na problème non asenga ki droit de réponse des postes droit de réponse na ye bozo réagir et puis bozo continuer ko lekisa émission ya Chitea René na télévision oyo esika appuyer afinga ki
ndeko dosta yambo o continuer na motuna na yo na musala na biso eyebani tango yo leki oyambi moto oyo alésé peut-être honorable Kalombo eza na pifona ye to na pouvoir na ye asenga yo pe droit de réponse yo ndeko Francis Kalombo asenga ki droit de réponse et puis yo boyaki. Bon, moi je pense que droit de réponse oui, mais ça na procédure na yango na pesi yo motunati ye asenga ki droit de réponse Francis Kalombo asenga droit de réponse te et loka mabe eselema kezaki nini jour où tu enregistrer émission non tu diffuser émission na Francis Kalombo c'était le 27 lundi 27 octobre confrère nanga Rodrigue a zui support à quel côté que la Francis Kalombo na buto à mon ainsi moi j'étais pas au courant à quel côté Francis la résidence na pigeon na Ipen à quel côté ka support wana ma solo ba solo na Francis Kalombo ngana éviter ceux qui ont pas livré d'osta, mais c'est certain que les équipes pas livré d'osta. Pour ceux qui ont pas n'ayanoté, n'est dans un état où t'es dans une condition. Madame Ndekoranga d'osta, kasi na émission en résumé, et le connu ni yo le baki pour épaissir honorable Francis Kalombo Kanda. Pour baki honorable Azana Kanda na omakasi. Bon. Dire que na finga ki Francis Kalombo to na lobaki mama na lobaki eloko moko les blessés to les acquis je ne pense pas mais na pesibino si ba sipo émission beaucoup illustré avant de illustrer beaucoup tala yango na ngotala na émission oyo ya 45 minutes na mesechite yanga na s'exprimer qui presque était confrère Otozaki ni Rodrigue Niembo à s'activer à s'exprimer qui bon na les acquis Francis Kalombo en quoi je ne pense pas mettre le sous si je suis en mettre le sous en cause. Bon, total nous ba image oyo il y a émission où les cas qui je crois que pour ça qu'on a les valeurs RDCN. Les valeurs RDCN voilà. Et puis émission Tolobana Yandeko Rodrigue. OK, Tolobana Yandeko Rodrigue na les valeurs RDCN to image comme ça tozonga to ko bana émission na biso. Kerpir vraiment ngai na kotambo le sous na bandalité. Abondeli bango na inspecteur bon. Plainte na yangwana wana maître Francis Kalombo à quel profond il faut le baka maître Francis Kalombo honorable paix ami personnel pour déga mi beta katol voilà toujours là et zakara ceux qui muke yo yebika na master chef de l'état kata ndenge wana papa to repé maté mon conscient beaucoup plus que bas jugement nyonso ezakandi au nom du président de la République Kabila Kabanga n'est-ce pas mais yes siko soki azoke na l'encontre nango ye nde asa siko kabiliste ou bien asa anti-kabiliste. C'est maintenant nous qui sommes kabilistes, puisque Tozolanda, le chef de l'État, et ça y était. Et à ça contre le président de la République. Nini Akinasimo. Et à Fundi Boyena, inspectorat général, Toge Tosambi n'a pas avocat Nangai, Yepé, comme avocat, Tosambi devant inspecteur général Papa Wana, na magistrat instructeur, il y a dossier. T'as le rapport Webimi après 1 mois et demi. Balobité totale irrégularité zate le pan weza monsieur Chite ya kende de Kerpir Kalombo abatunaye nde yango ça va tokei pour biso moko tozana makasi ya ko sala bu sala wana teza musala l'état asali nini ordre de mission ya greffe d'exécution yangwana akei a de Kerpir batunionso bazalaki wana na mama wana tuna ba locataire bazaki na kati ya nini wana ba dékerpir bango ambone du voilà te akomate ayebi angote merci beaucoup akogi même pas la prestation ngape na zombonga mutu te donc chite yakani so atengi 50 so ipona $50,000 ezebele batu musu pe $50,000 ya mbongo muke ya logo te eze logo te ngai chite na koteka vraiment âme nanga pona $50,000 chite atalinga bien c'est que tu t'es à $50,000 pour ça l'anglais belé tu t'es à la. Merci beaucoup Mamboka Francis. Donc moi je pense je regrette simplement que je regrette que à citer bakonzi ya batu a fingi bango gratuitement et ça n'a tina mon côté. Moi personnellement je n'ai pas de complexe à avoir vis-à-vis à Chitea. Maintenant tu t'es à $50,000 les belé batu sous la mona ngela pour belé. Merci beaucoup. Là il a koki ko kele ko senga mbongo te na senga epete na reki pe na tina ko senga ete ndako eza ya yete. Atako bateme bazala. Mais na ina bisa obo. Siko senga la besoin $50,000. Pourquoi na bisa maman na te teka ndako na opianga $50,000. Merci beaucoup Mamboka Francis. Elo ni uzaka. Dakele pa mutu na ibi. Ala ni solo poko alelo dans 2 secondes. Même la batemo wana zolo banda 2 secondes na lobi batemo ya zotangela bino wana pour la Sabino. Et certificat tite zela certificat tite yango yo.
Ce que ballon on a sima, comme bien annulé. C'est annulé, un document annulé. Les apparemment, rubrique Wana et pas Tite Zalaï. Bon, voilà. Parce que Titea, Azozo Babino. Oui, Azozo Babino. C'est là. Mais on a une Sabino. Et puis, il y a un Elibino. Attends, il y a une photocopie page à Liboso. Vous voyez, il y a une Sima. Il y a une mention annulée. Azobibino. D'abord, Ngai Titea, c'est là. Biso Titea, Zoba Bisote. Si tu as dit à la il y a un autre qui Sabino à lobby net na simana ba bago lobate au moni dans la vie faut voir honnête si tu as zobibino parce que certificat n'est pas annulé il y a un moni na ba bourgmestre ça a informé que tu as la document et je regrette que le bourgmestre ça le papier puisque bango tout bango samba parce que tu as bourgmestre a bien que tu as un papier a bien que le pango za maman bon je vais vous expliquer pourquoi tu as un papier. Ok, papa, tous on est dans plateau, mais Kolanda vraiment ma image, c'est comme si les gens qui étaient, c'est comme si yo le baki m'a bien mon côté en endroit naïe, kasi bazo reproché yo penza exactement nini. Papa chitea ya ki pana yo koloba makambalo pangu naïe, o ezo opposé bango na Francis Kalo, honorable Francis Kalo Mboto nini. Bon, moi je pense que ça dépend de l'éducation de base pour certaines choses. Ça dépend aussi de votre comportement. Non, ça dépend de l'éthique, vision à mon tour. Autre chose, quand on est avocat, quand on est député national, on devait normalement avoir une attribution de M. Zanini. Ni na rosala pour qu'il y ait les ébattutés pour qu'il y ait la population ou avocat qui n'aille. Francis Kalombo, as député national. Dosta Kimbanzia, Nazananga. alongola nanu bolimbisa ndeko dosta azotambola lokwa Ben Laden donc azobomba elongi abombi misu pamba te aza bongo recherché autaki kozala déjà enlevé de je crois de ceux qui de 10h à 1h du matin pas inconnu bazalaki à main armée yango moni ezo inquiété azotambola ka vous comprenez comment journaliste doit souffrir parce que bino na poto bobenga maman qui ndeni mikolo tiki ba interview na kafuka fona na zongela na ngo bientôt mais bon comprendre pression ni to soit na kati ya mboka yango moni de konanga c'est maskaki mais na kati ya Congo lokole na plateau en tout cas au kota aoyebanga yango zano polele continuer na donc je pense que M. René Chitea nga naza avocat na été pe naza fanatique na été mais ce qui est vrai a relaté qui ba fait problème oya connaîtra qui na Francis Kalombo c'est-à-dire qu'on a mukuse penza na kolba boye asomba qui parcelle na famille Bosango na bandal bana ya fait général Bosango na bandal ils na bandal la doula avenue Lubumbashi numéro 230 et par après Francis Kalombo ya kikoya pour troubler à perturber par rapport à la relation bazanango na famille wana ça je ne sais pas bayokanité waganité ça me concerne pas il est allé voir Francis Kalombo est allé voir la famille Bosango et par après azongi pa René Chitea selon René Chitea lobby que Francis Kalombo qui kolukangai pour qu'il n'a payé $50,000 avant d'être en parcelle wana René Chitea a résisté qui pourquoi parce que selon lui abina repé sa Kalombo $50,000 sur base de quoi et comment il va pour parler honorable Basile Olongwayaki a intervenu dans le dossier et comme qui l'Assemblée nationale maintenant quoi fandi ça qui conseil des sages bafandi ba pesa qui conseil même Jeannette Kabila afin ça qui bango a pesa qui Francis même conseil que à se débarrasser dans le dossier n'a pas si des bêtises mais Francis Kolomba sala qui mutu makasi ba comment il na niveau ba komelaki tina niveau il y a quoi lever il y a quoi utiliser police na biso congolaise ba bossa na peu mission na bango quelque part ba il va lever mais c'est Chitea pour ba incarcéré dans la prison ya Makala pendant 21 jours jour où il y a eu dans la prison d'ailleurs qui écoute analyse pour tout ça en émission alors ce qui s'est passé ils avaient parce que ba propos oyo Chitea atenaki l'égard ya Francis Kalombo moi na mon équipe place oyo a fini le kete admettons qu'a fini qui qu'est-ce que Dosta a à voir na ba dossier wana Dosta a fait son travail en qualité de journaliste et au retour Francis Kalombo a qui interpellé Dosta n'a évité maman se permettre comme la deuxième phase il y a droit de réponse comme la deuxième phase a droit de réponse tozonga na biso na ba mituna misusu ekoya voilà jour il y a au jour où fallait réaliser droit de réponse tournage à droit de réponse et à honorable Francis Kalombo il y a un député national un avocat na cour d'appel d'autres c'est un simple journaliste
Francis Kalombo a utilisé d'abord Claude Kubukaza, attaché de presse, mais directeur de programme na Canal Kin. Na Rodrigue Niembo, présentateur et émission, Tolobana na Canal Kin. Ngana yebi bango ba confrère mais bazaki na ba entretien na bango déjà kabal ba préparer qui pour ba nuire na vie na vie à Dostar, pe na carrière na journalistique. Jour tokutana ki avant jour wana tangu na zuba intimidation ya Claude Kibuka qui est honorable Azana Kanda, les mêmes jours ba levangai ti 1h du matin ba tambusana ki chassa bien armé et pas ba agent sécurité, service de sécurité. On parle là au lingolo ba qui honorable Francis Kalombo nda tinda ba to na ba enlever au selon ba analyse na au selon ba appel aux huiles. Naza pe muntu naza idioté na kina na zaki na bande de l'école na pe ko sala ba analyse et na tiré kaka ba conclusion et par après jour il fallait tout ça la émission et zaki le lendemain na Francis Kalombo to yaki na kata résidence na et Francis Kalombo d'abord aye que non bino bolo ba bo sala neti ngai Francis na bengi bino te pour na droit de réponse population de a bengi bino boluka Francis Kalombo pour qu'il réagir par rapport il y a ben site oyo ayaki ko subir na part ya René Chitea ngai na résister qui n'avait honorable ça se passe pas comme ça c'est contre notre déontologie oh non petit sala o ngana zoloba abandi ko proposer biso ba question to poser déjà Nazaki moral nangezaki comme qui un peu bas donc Nazaki sur la site nangaité je n'avais même plus l'envie et à cause de cette émission parce que to komaki j'étais obligé à commenter na plateau tant to komi na plateau émission à 50 minutes tout ça là qui naé donc nazwaki kaka je crois 15 minutes à fin pour na poser ma question oh ba question se poser qui ni bandel honorable Telema qui abeta ngai même a comment ko finga ngai a katinga même aloba que non parce que na tout neki question moko et les aki a gagné pour dire que yo autant qui journalisme à l'université ni na pour poser question mususu a lobi na nazala liboma et natika la qui on un peu faussé na koka il susu ko s'exprimer je me suis dit na observer yena Rodrigue na ko comprendre place na ko comprendre que non ezaki le mot bien préparé pour banouer na vie na ngai Rodrigue a tiré une émission pendant je crois 40 ou 45 minutes non pendant 40 minutes et vers la fin de na ko poser question Bota la moana na montage bakata iblo musu me wana etikala ki amenasa ngai même na la poser aux questions est-ce que autorité na niveau na député national akoko bana mutu akoko gangela journaliste en pleine émission pe na plateau na ngai nga ona osala ke ye azala ba activité na to ba promotion na to ba descendre sur le terrain azana besoin ya presse pour presse ça la promotion na mais nga nazo promouvoir ye agangela ngalo bana na sana liboma. Donc j'étais un peu déçu. On a fait une émission, Tobimi, Topanzanaki, et une semaine après, on a comme objet, il y a des menaces, des intimidations, de part et d'autre, et nous avons bossé à parcelle, on a fait une salle, pour nous avoir air fixe, tout ça, on a bisoté. On a fait une bossé à parcelle, presque à la fin de l'année, comme on a fait, c'était vraiment difficile pour moi. Et 2 jours après, comme on a fait quand Nzamba est par Narabiso, par rapport à l'acte de générosité, tout ça là, et puis on ne pas protéger qui n'a pas épargné. Et au moment où je vous parlais, NASA n'a dit qu'on recevait la convocation depuis les premières convocations qui les premières. Il faut parler là, la preuve, hein, la première convocation n'a eu et qui, je crois qu'ils avaient les 4. Les 4 décembre hein, 2014. Première convocation. Oui. Et non, il y a que les 3 décembre pour que n'a répondre les 4 décembre. On a une natanga na droit pour totanga épée quand même. Bapé saka coupable concerné, les concernés bapé saka 48 heures. Azwatana et puis à répondre à la convocation. Il y a les 3 pour répondre les 4. Donc, na sali banalise na monique c'est trop terre à terre. Et puis il y a des flous de loucheté à l'intérieur. Comme écoutez les santé qui bien vie, ma pression na torture na zwaki na je ne pouvais pas répondre. Et surtout qu'il y a la convocation motif et ça l'a quitté. Et deux comme les 10, on a recevoir deuxième convocation. Oh, deuxième convocation, c'est très urgent. Hein? On a PGR Moutakomi. Hein? PGR Moutakomi, parce que, avec votre permission, PGR Moutakomi, et ça, convocation signée par l'inspecteur Kassomo Mouimba et l'inspecteur Moussa. Bangonde ba commis au nom de PGR qui est urgence, mais c'est s'il vous plaît. Alors je ne sais pas, la République démocratique du Congo, ils allaient héritage à Congolais. On a la benga ba RDC.
Parce que mon émission, au lieu de dire les valeurs congolaises, moi je dis les valeurs RDCiennes. Tous les RDCiens, et ça héritage à biso ba RDCien. Oyo bakoko batike la biso. Donc ceux qui mboka na biso na ba richesse, tous les premiers bénéficiaires. Ceux qui mboka na biso c'est un pays des droits. Biso faut bénéficier na droit wana. Et ça là justice moko ya double VTST pour les riches, pour les pauvres, pour na bato bazana majorité to bato opposition, pour na ba député, ba avocat. Autres autres connaître na ba problème lelo, place ba problème cause à la tête. Pour les journalistes. Madame papa, est-ce que la convocation est comme elle aussi ok pour répondre comme un bon citoyen, c'est un devoir citoyen. Normalement, si on a convoqué, il faut assumer, il faut kende. Il y a ce qui est pourquoi peut ok. Bon, jusque-là, je réponds à la convocation de mon côté, parce que je ne suis pas dans mes états. Convocation, le bosseur qui est les 3, répondre les 4, et les 10, répondre les 11. Alors, état de santé zaki malam penzate na boy ki même ko legal bossa média nazo ka bazol pe on a ba radio ba télévision par ci par là mais nazo ko ka kolobate nazo ko s'exprimer ko s'exprimer. Il y a solo de kodos ta sango na yo e panzani vraiment ba lo bela on a ba chaîne trop na ba radio trop mais chaîne na yo CCTV bossa kana avocat na bino mais ba rumeur msu se bimi avocat moko déjà zo kende kuna zo kende kolobela yo mais ba bi yo po e bi avocat ngote expliquer biso na moi confusion ana parce que CCTV na un travail à kuna naebi boîte bien CCTV CCTV alors avocat zalaka yo babiloko oyo elo bami pe yana moto ko kende déjà kuna pour défendre yo na ndeko na Rodrigo yo azoba na kombo na yo oyebi yango mais concerne ngai ezamawa pe passer mais entreprise ambition à CCTV tous en a déjà moko responsable à expérimenter mais c'est Kitutu voilà il a beaucoup combattu dans le dossier Oyo parce qu'il y a eu comportement à disposer qui avocat na maître Ali depuis maître Ali a au salle de entreprendre démarche les 5 après avoir recevoir la convocation Oyo jusqu'à la preuve du contrat côté na inspecteur Kassomote donc ce gars bengi bango au passer à 12h passer à 17h repasse demain matin il y a donc c'est comme si vous éviter mais oazo kenda kuna kolobela o eza nani confrère nangai Rodrigue Niembo animateur ya émission Oyo Tolobana o tout ça qui na émission na si bomoni na bilili azana muninga ne mo so disant avocat azo tinna e kuna a répondre na kombo ya Dosta puis azo ko garantir inspecteur Kassomo kino Dosta wa lobby pendant que mungana ebi bangote na sali ba arrangement na bangote avocat wa biso la chaîne a kende qui mais jusque là ba kutana na instructeur à dossier. Alors je me pose des questions sans réponse par rapport à ça. Mais biso peut tozaka pe na moi ba tuna biso hein. Yo zui moi singate ba biso te papa ko komate soko komi kuno ko zonga te yo e comité. Bon, ngana za nga sa défense na za nga na mututé na za journaliste bon. République démocratique du Congo ya biso soki Joseph Kabila zali mokonza mboka oyo aza mokonza mboka pona biso nyonso soki tozana président à cour suprême tozana PGR tozana ba magistrat na avocat ndenge na tozana ba député national pona tanga koma mutena leze batu mususu te mais na kotanga peut-être comme maman F Bazaiba baza ba député digne de ce nom baza ba député pona peuple oyo avotaki bango. Alors je me pose tant de questions parce qu'il y a minute on a instant défense n'angeza peut-être nzambe wakela ili kolona se défense n'angeza li bino pandisango ndeko ya minga na bolingo par souci par compassion bino ko défendre donc nazana mutu moko te o peut-être à côté de masiko à défendre ngai mais ce qui est vrai Dosta qui est votre frère qui est votre ami et connaissance il est à l'insécurité pour preuve na déménager même pas ngai ça fait pratiquement 3 semaines na fanda le pas ngai na bima en cascade place nazo fanda ngai mon adresse au menazana Kinshasa na ba Congo naye en cascade pour que na sa l'émission oyo ndeko kutandimi ko ya manga mazana ben certitude voilà. Bon bandeko tout sur la peine bien ndeko Dosta so totali lopango ngo eza na bondal wana oyo honorable Francis Kalombo azo tia mutu na kati totali lopango ngo eza ya colonel s'occupe général Bosango soki Bosanga ye aza Kalombo relation nini eza na lopango wana monsieur Chitea sombaki na honorable Francis Kalombo pena bakolo lopango wana. Bon, moi je pense que Naboui peut être au fond parce que Naza ni fanatique qui a René Chitea, ni collaborateur nae, Naza ni pire petit nae, Naza journaliste oyo,
à la télévision, parce que ça qui a été collaboré, tout ça, l'émission, démarche, comment dirais-je, démarche de journaliste et Souka Kiwana, la réalisation de l'émission, mais ce qui est vrai et ce qui est réel, aucun rôle bagano to apprendre que la série na vie na domaine nyo sur la vie. Si vous êtes député à la député, si vous êtes avocat à l'avocat, si vous êtes homme d'affaires, tikala na ba faire na yo. Francis Kalombo aza avocat ya famille Chitea, famille Bosangote. Akende qui n'a pas selon pour l'émission, extrait émission pour comprendre selon Chitea, Francis Kalombo akende qui na famille wana pas ça bon que bo récupérer bon pas Chitea. Bozong c'est les bon on a besoin de document, ngana opesa bino client, a opesa bino bon on a fois-d et puis bo pesa ngai 10%. A quel parti tu as payé on a sous commission. Voilà, naza avocat ya famille wana chitea pesa ngai $50,000 comme ça ngai nako tika yo o tika na parcelle wana au cas contraire na ko bisa bango bazong c'est la mbongo na yo. Donc voilà. Donc, surtout l'Indien a boqué Bindekodo, c'est un qui m'a simangonga, le temps en partie touche pratiquement à sa fin. Donc, ndenge to kosola no boy insécurité oyo zanango parce que longo déjà anda kuna pa mbate bakenda ki ko menacer yo na lopangu na monga fula onga na yebi et puis on leva kio bakenda on a bien connu à main armée bonjour messieurs les journalistes bonjour ba mo ba betio ceux qui mouvement ni ceux qui Kataguruma, ce qui fait na mutuka encore il fait ko sportif té voilà nazana bisemba encore aller bakena e ti 1h du matin au solana mo kondi to libérer au kaso solana mo kondi boy bengi o sengi bango o sala texto po mona ke mindu ki liboso elongi ozo kufa na yo o sengi o sala texto asuka na famille ba boy o insister batandi o mbata pe mo bali o mitiki ka ba beta bon on appelle à comprendre après bon nazalaika na micro na caméra na ngai madame kasi on des obo mabiso boyo kato ku fara po na micro na caméra pe vérité opso to ba oyo batumsu abalinga na bango ngote yango siko ko landisa maba fe o nyoso e komelio to que conclure que honorable Kalongo ndaza sima makambwana na lingo pesa pena réponse na batu nyoso bazolanda biso na batu na opinion nationale et internationale. Mais ça fait la position. La semaine passée, place Nazaki Liboso, c'est ça tombé un mercredi ou jeudi. On a compris que ce balanda qui est la télévision, ceux qui sont qui la battu. Des membres de la famille entre guillemets, il paraît famille Chikeva. Moi, je connais Annie, il y a mon bal comme Gilles, mais pas Gigams. Le but qui est Annie, le biasa makangouya, honorable Kalombo. Le coup la dose tazara le lendo, la kansara yende. Tozo kende ko pesa ba coordonner na ipa ya honorable comme ça ba kangaye ba menace na zo ba kisi pour dire que derrière nga nazaki mutape perdre nazala plutôt mutape perdre na travail na Kalombo na pe perdre donc bon mon niveau insécurité na zo connaître niveau motema be o bato mokili bazana ça c'est de 1 de 2 nazo senga na bino ba diaspora boza na Afrique na Amérique boza na Asie boza partout bolandaka masolo eza ya bino o aza journaliste monene. Et puis à maîtriser vraiment déontologie na éthique na biso ya musala et façon na ya bo travailler na compassion na vraiment ezola kisa na bino obolandaka bon mec un peu ko contribuer na likambo oyo bon mec ko pesa point de vue na bino po meka ko tirer ba leçon mingi ba ko châtier pe ko frapper bato bazo se comporter mabe anti valeur eza malamu te objectif à mission na salaka c'est pour la promotion des valeurs et c'est pour combattre aussi les anti-valeurs aux anti-valeurs na sengi na bino bo soutenir nga na sengi na bino bo bon mec un peu ko funga la mission na likambo oyo na sengi na opposant nio sur République démocratique du Congo na bandi pa papa na Gabriel Monkia Mandembo l'opposant digne de ses noms et na sengi na ba opposant nioso na tangi ba mfumu toto ba bomanza na ba mama F Bazaiba mama Fifi Osambia na Moto Mojali Désiré Mbondi na tangi bino nioso ba Vital Kamere beaucoup ba mami Kanku beaucoup talikambo au point pas c'est talibino. Surtout Mami Kanku Penza. Mon pipo, maman mon pipo, madame mon pipo, na sengi na Mbedi Philomène beaucoup talikambo parce que c'est un problème qui vous concerne. Mimi pe na ba mon pe Didier Mongondo tala likambo fungola ngomiso. Dosta aza lésé, dosta aza effrayé, dosta
nazo baté ce que le bilan est andeni kolia nangeza pas si je ne suis pas en bonne santé nazana beta nangate y a pas moyen que na travail naza responsable tout ça presque n'a pas fait na fin d'année ba festivité à fin de l'année nazo baso nangeza la nini léopard bandi nanda kukabo na minu na enyoso voilà bon on est que comme moi passe na me la bouillie na la pongi comme la lelo les 15 ti les premiers bana nanga ba vivre ndenge ni famille nanga batala ba biki dostaleka na télévision donc voilà. Bon, un simple journaliste. Ce que j'ai trouvé bizarre, encore une fois, c'était la semaine passée, et si je ne me trompe pas, Ezaki mercredi ou jeudi, na solo na confrère mon koboé. Abengi rapidosta, nazo kama me yozo mona nate Rodrigue. Soit disant qu'il pose un problème na Rodrigue, mais Rodrigue a au travail. Nabi bon Rodrigue a au travail na kati. Na bengi Rodrigue ozapi. Abi na non, naza na kasavu na tuni bomba ni o na se camoufler ku naza ba mazopo, na bomba ni place mo na quitté pas na na lemba. Or c'est faux. Na kati na bengi confrère on a pour ne pas citer son nom pour la sécurité na épée na tuni na biki no mais Rodrigue abi na ngabo ma bité mon frère naza na parler du peuple tout ça là émission na Rodrigue et puis c'est tellement kanda na tuni na biki no Rodrigue siko azobeta na salle na sondé ya bisinga bien mais Rodrigue ya bisinga biki ba tu ko sona Francis Kalombo abiki dosta aki osenga et pardon bon koke osenga Francis Kalombo pardon parce que na salier nini naza journaliste na salle émission nanga naïe, n'anniversaire naïe, na même condition, et puis nazaki na partie prité, et Moussala nanga et Suki wana, négocier par deux c'est base de quoi. Ce qui, quand j'ai dit ces réseaux Mukamato aner, pour Bakaranga, parce qu'il n'a fini Français Kalombo, n'a offensé chef de l'État, parce que j'ai fait quoi. Ce bazan a besoin de témoignage, bazan a basipor, na tindela ki bamo, français azan nango, teke la guerre maso on a $400, na boka Rodri, et les autres les gana CTV, les autres les gana CK TV, baki na bachen nanga baki uzo basipor wana, témoignage nanga Suki wana, là je suis désolé. Bon, to komi kokoma na suka ya lisolo nangana ndeko dosta o ekomeli ko kipo komelanga parce que a confrère nanga na bi ba talent na ye na bi objectivité na na kati ya musala o parce que to e banaka o nyoso ko kako akolinga ko benga ndeko dosta pona ko aider parce que azo passer un moment moko difficile aza anda kuna été akusani mo ko taba Kongo abatami boki ko contacter nga na numéro na biso Congo lokole news.com eza affiché wana to boki ko benga pende ko dosta so que za un numéro boki ko pesa bon pour un respect peut-être à Congo lokole news j'aurais souhaité à ce que ba atteindre numéro ya Congo lokole news et pas concernant ngai Bisengo Gledil et en tout cas vraiment on a besoin de soutien d'une manière ou d'une autre même la prière et que ça me fera énormément du bien et surtout pression commentaires tout ça voilà, et ça la démocratie mingi concert total la député ni population oyo toko fotaka total la comportement ba nani avocat nani oyo ko zo pas défendre yo et puis total la nani oyo ko se confier na ye ben on peut ça conseil mingi pour na monde corporation na biso ya journaliste journalisme et ba comportement na biso za ndenge ni biso ba somba ba pe na mbongo donc ma wa trop so yo ko ta loge do sta bien logé bisengo pas bien logé biso to ngala semble pas d'idée mon monde aza sango et c'est un prêtre digne de ses noms et puis il sait se respecter pas banga nzambe nga vraiment na ebina nga kisite na kola nga bongo na nzolo ote na nzoto na ngai soki okota beaucoup na kuna bino na bino pe ke bosali balance na bino pour bonheur na biso bon livrer te vos sacrifices là je suis désolé je suis vraiment désolé et puis na wasenga na papa mon qui a Gabriel président ya national ya mouvement ya ba démocratie ya Congo tout à la likambo na boke pe bo tele mabolandela yango parce que c'est un problème qui concerne tous les populations fongola miso merci. Ya solo boyoki ndenge ndeko apesi mona ya suka ngana ko bakisaka keloko moko ya solo biso ba journaliste o tout ça musala na biso engebene na lingalo ekoki alors ba engebene ndi tout ça musala na biso penza na alima na honnêteté nyoso na vérité nyoso tout ça toujours na ba problème okakanga ba bengi yo ba menacer o mais que cela ne tienne toli musana biso nonobstant ba appel nonobstant ba menace tozawana to lembati alors bino bolandi biso na libanda ya mboka pe na kati ya mboka diaspora éparpillée dans le monde et ezala sengo mingi tozo ba appel na bino ezala sengo mingi tozwa ba idée na bino pour toi ba lobby nani to ça la confiance nani to ça la confiance te parce que mboka oyo moko tozo comprendre te to zawa pi to komi wapi tozo kende wapi ezala ki bongo
nga Gudil Bisengo bongo na yambaki ndeko nanga Dosta Lutula aza journaliste Kimpanzia na tangi kombone nyoso aza bongo na ba problème na justice aner réseau lukaye pour na dossier ya lopangu ya papa Chitea Francis Kalombo na famille Bosanga donc tozi la bappel na bino e kozala sengotoyo kabino Koma, Kobenga. Merci na attention particulière au bois Kordaka. Na site nabino www.congolocolenews.com pelocole yacongo.com on a moni Placide de Jésus pour nous contacter biso Congolocole Europe on a bobengi Papa Emma Manzambi Production pour la détail nyonso sur Computer Service borozwango et Papa Emma borozwango pe pananga moko na numéro nanga e défilaka na bas écran tout souhaiter toujours sécurité puis libo kwa nzambe bomba ndeko na biso pomba tazana est faible tozara bato la voix de son voix donc sans défense et quoi biso biso ba faiseur d'homme tozwara ba problème boye ndeko nzamba batela tolongi samiete corporation et tika nango yote merci na bino bolanda kibiso merci na Marianne Mafolo azuba image merci na Patrick Tala Montango merci na des chutes mambetu kwa zo assurer programme ya congolocolenews.com tokutani na bino mbala ya sima kimia boboto pour mabota mabino merci. Ben Laden.